Edino image toko mona sitoyo Panja sango ya Congo ah yo Panja sango ya Congo Edino image Panja sitoyo Panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama Panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 Panja sango ya Congo Edino image Panja sango ya Congo bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panja sango ya Congo, Edino image, bolanda yango, po yango zana makambo ya solo, utaka na source, Edino image papa, Edino image, ye aswaka, tina source, ata fin fond. Chers amis, c'est votre émission Tolobe la vie. Je crois que vous avez makambo yonna nous alate. Donc ngaram na banda makambo. Tant na ebsa bino non nazalaka danser na makambo fubundima. Là, nazo présenter deux basita minene mibale. Moi qui ne belé ati na kleboa na minitoyo. Na Panja sango ya Congo yande konabiso Edino image. Tala niveau wana tala ne nazo dispatcher masolo naloba na zamona ngaba na kosaka te tant na bina mwana ngaba nazo mona Luc Makanaki prêtre vient nga Faustin Bolabwe. Je crois toza kolela boyebi ke tozo lela Papa Wemba n'est plus atiki biso tozo doit toujours point de vue à Batou, c'est-à-dire réaction à Batou, oyo bazala qui penza penaye. Là naza na ba mama, bo penza pena bo fongola ba tu ba mona ba mama déjà. Naza koto naza na Zidane, koto naza na Tsunami. Ala ba mbale, je crois na bango tozo solo là. Makambo tali Papa Wemba parce que Papa Wemba tiki biso. Tout mécano ko solo na bango ba pesa pe moi témoignage Papa Wemba zalaki ndenge nini et tout sans oublier toi na na gare du Nord JC Diboko Lobaki Jansi Mayasi prêtre na banda gauche côté Zidane ça va na Roloba vraiment ça ne va pas mais na Roloba ça va parce que actuellement na pe manabo moi. Mais ça ne va pas parce que tu as perdu Papa Wemba Nkuru yaka Shungu Mbadio Soukanavie prêtre idéologie ozomo aneti biso lelo na mokonja ba mama et puis na vandi boye ozomo na zamo moi simena na moi style ozomo na oyo donc style oza uti pa Nkuru na né système à Japon donc non le la vie na Japon vraiment na triste na kolo ba ça ne va pas. Voilà. De la nation l'homme invisible, immonable, introuvable. Nazana Edino image. Dani Bokombe Tsunami. Ndengeni. Moi bien. Donc Marisa Makas, donc moi bien. Voilà. Nabango Tomeka ko panza penza masolo. Dani Papa Wemba zalaki nani epai na yo relation na yo zalaki ndenge nini na Papa Wemba. Merci beaucoup Papi Gain. Papa Wemba zalaki c'était mon vieux. Vieux nanga été zaraki soki yande nini no. Et puis boyebi kinga za chroniquer ça fait plus de 10 ans mais natika osa émission mona Papa Wemba te. Parce que Amando Lingato ça jamais mission. On a proposé plusieurs fois Boyaka. Na habité il là qui na habité même air abîmé hôpital na tuna kinga papa Lingato ça émission te pourquoi Lingate na habité pourquoi Lingate. Et puis même Koboaka yo yebi kinga na papa mbato ça na tout ça mbebele avie nanga ya na ndaku nanga alia na ndaku nanga donc
ma eza makasi quoi, ma vraiment eza makasi parce qu'on a qui vient nanga eza te que vie moko to ça ni ouais to za na ye ba mususu nde bazo lela ba ça ni mission ba yeba ki était nga na yeba ki na vana papa wemba na lala na papa wemba na lia na papa wemba to voyager na papa wemba, c'était mon vieux, il était vraiment tout pour moi. Abando edenga na makambo belé mais il y a pas si mingi quoi, ils a pas si mingi na minute oyo papa wemba place akufa ki kuna na Abidjan nga pe na inazala parce que bazola nga pe visa il fallait na landa bango mais tellement bakenda ki avant na moni il fallait to kika groupe na ba Cornélie alors yango na mona na tikala ki donc 2 jours avant kufa benga ngai abande ko loba na ngai to sola ki donc ils a pas si mingi quoi, ils a pas voilà na ozongelo Dani Zidane Sango wana écouter la ki yo ndenge nini et puis écouter la ki yo wapi et puis tango yoka ki yango esala ki ndenge Sango wana pona kozwa yango ndeko na ngai mon frère okoki koyeba te nazwa sango wana na 6h du matin muta benga ngai ya Simon Mbongo na Londres oh nazo profiter pe ko bakisa suba condoléances ya Simon Mbongo oyebi kaka yo chef de la staff de Schengen de mokonza ba mama confirmaka sans oublier ya Papi Tondoki Zoba ya Simon Mbongo mtabenga ngai depuis Londres abenga nga na tongo abina mokonza ba mama comment c'est fait dans une nouvelle morobo est-ce que vous confirmez nga bino na niveau Paris so boyo kyango ona pe na zeno na yo kyango te mais na ebiso ke non ebisa ki ka mamonga bia Simombo na okokate kata na nungana meka na no ko s'informer na yo benga na Kinshasa attends na yo benga na Kinshasa petit frère na nga héritier Molisho on a zo profiter ko pesa pe mbote petit frère na nga mta confirmer nga que vraiment yaya lenkuru atiki biso Papi le roi carte illimité formule à Souka Gisèle Soki Kano Kaka nana ndeko na yo nana ya na yo Dani Bokombe Doris Pembele Jacques Mvoila Douve Moweni Jacques Mvoila les gentils maltais Dani Sango kutala ki yo ndenge nini et puis tango oyoka ki penza ke non papa Wemba akufi esala ki yo ndenge papi ne senga passe na lala ki en fait na lali na ba 6h du matin nana benga ki yo Cornélie na lali na ba 6h du matin Abidjan ba bengai ebisingai ça va daninga obinga obi ko ba pelle moi ba 6h ebangisa o papa kufi o kina ko molenga nga papa kufi ndeni o papa kufi ya papa tika ebiso na 5h du matin tous ara makasi ni tout so bi kina ko comprendre pour jour abande au kindi jour à voyage na e tous ala kina ye awa na tuni papa na bi papa ou tu na hôpital falo pema papa répondre ngai bisingai na poto trop de sorties na bimisara mbambongo ko bimisara mbambongo kaka mais entrée zate il faut na zonga na kende kin kuna nde na zamwa batu na mingi za kaka mais il faut na zonga kin après na okino umela te na zonga kuna osisa nzembo na yo papa sela nga nzembo oya suko asala nzembo esila ki metika ya mixage tungo sa ba clip ebisinga ki na ozonga na zonjo to makasi to sa ba clip na oya siko Dani na bien ezolo ba ma trop parce que son autour na yo question là parce que oza penza trop kati o papa Wemba o poison o micro wana balongola ki ba au juste eloko nini vraiment même papa Wemba na liwa parce que yoza na kati parce que ba kati ba yebita mosusu mais kuna to ebite loko e passé kuna parce que papa era kinda ki abima ki hôpital ba pesa ki ba résultat na enyoso azali na problème ya tension te ya cardiaque te papa za ki bien quand même mutu moko atanga e ba ki bangamba osala même baba ina pema mais ezalaki te que eloko moyo ko boma e pourquoi que azalaki il était à danger anga kendete akenda parce que azalaki nini na ye comment ba résultat na médical ezalaki bien et tout ngana monango tuzali na papa na monango alors alobi na kei azalaki abelaki na nini kasi la ya abelaki azalaki abelaki malaria era kota ki hôpital ezaki malaria simple malaria ezaki malaria célébrer les matins qui na mutu et sali moi kota ki net moi comment ezaki malaria mais
bato mosusu baoloba na ndenge na bango papa ezalaki malaria papa azalaki nzoto makasi air abimi azalaki na problème te oni ye moko to oloba ngapi vie na moni nzoto eza bien nazongi kwa mona 16 ans abinde nazana mona 16 ans peut être nazara donc nzoto pende eza bien omona nga bien bon c'est bon papa mais na tunaye nga ozokende falo vanda tandinga répondre nga et puis oyembaka mosusu ko Gen tozali so papa bakundi to so na bébé les ponga na papa to bando beta de tout et de rien papa er mususu razawa na bando ki tiki me na bopito babilo na mususu je connais na ebaki na kati donc to ça ni ma bébé le nzembo ebima nango parce que ils vont me parler azali alors nzembo na beta langue ayembelanga eza histoire na opesa bino ndambu botango na kati ya site boyoka histoire oyo ya papa Wemba oyo ayembelinga na mwambeze bele gen na kozongela yo Zidane nazoka ozoloba molobili kamona trop yo mokonzi ya ba mama na cho mokonzi ya mama d'abord parce que to bimite metoka na kati na cho mokonzi ya mama mokonzi ya ba mama eza parce que eza gouvernement mal à l'aise naza premier chroniqueur za liboso na Paris na gouvernement na pena ba ministre gouvernement na ngai eza ba maman Loris la congolaise na Noma Lolo la première dame l'inkouru yaka abane robela tout le temps ma Lolo Loris la congolaise gouvernement mal à l'aise na otangelo bango mal aussi Azaza ma Christiana Kwasa ma Kinwa ma Pauline Nzongo sœur nanga Véro Mangoi ba bébé Nzongo bango tu bana kata gouvernement mal à l'aise et pourquoi bazo benga lelo parce que moni Paris bandima mutute Paris bandima mutute so moni Paris bandimi oneti ba serre wana lelo oyo moni ba vandi singa masolo ba vie nanga neti ba Cyril Kina ba Didier Mayabu ba vie nanga neti ba Kousa Jordan des affaires ce qui lelo bandimi nga mokonja ba mama eza parce que déjà na fimo oyo na respecta ba vie nanga na respecta ba sœur nanga pour ngai to na poto na en tant que Zidane na chroniqueuse na en tant que danseuse na chefte na kin kestere mené na kumbela ba Zénith de Paris ba Olympia de Paris tout ça ba spectacle mamande na ndenge tunema zo ba ke non azena vene beaucoup ba kati donc mutu na mutu ayibi ndenge na vie na donc ngande na boye mutu pa wolo ba yebe kin kestere ko lekanga zate vous comprenez donc ce qui le lo ba pese nga kombo ya mokonza ba mama na Paris ezali parce que je respecte ba sœur wana et puis na yé na média mais na mobile nanga donc yo bombi na aussi na mobile nanga déjà ça veut dire que na yé na presse pour na ko luka mobilité kombone nani ya zino balola bango baye bate bizima kodos biloko wana beta kana Dar es Salaam bizima kodos voilà ya zino mobile nanga ya zino papa ba nanga 4 na vanda kana ye na média voilà 4 oui je suis une mère de 4 enfants je défie des garçons hein ça va donc voilà depuis Kalamba donc na mère des enfants na média pour na luka mibalité na média pour na séduire personne parce que na de occuper ya zino kana mbanda te ngapi na zaka mbanda te donc c'est misuba ya pe ko séduire mibala baninga te bele bazo ya pendo komona na kati ndako na ye moko na salon azoko bimana bikini loko la balé na uti ko échouer na mer omoni soki mbisa uti ko échouer na mer komona azana azoko tepa bikini omona na kati ndako na ye moko na mo etenya bikini ondeko zanga bilamba so za problème bilamba omoni ngana bonga na saperté bato babeta forme zeneti ba Cyril Kina ba chinois de Kin ozomona donc bato babeta kapena forme na Paris ba Didier Nzongo donc ba vie nanga ba Didier Mayebu bato babangisa neti mokonzo wa mama soka beti forme ndena moni kwa mambu ba vie wana ya Paris donc bana basi na bango na ndako donc ngana na média pour na séduire ba vie wana te ba vie wana bazana ne pour ba soutenir mokonzo wa mama na rappeler le sous que mokonzo wa mama jamais na mbanda yes no pas za na mbanda te ça veut dire mobile nanga za na mbanda te ngapi na za na mbanda te donc on est idéologie na biso voilà tozonga côté mais na tuna bino question moko bino mbalé na bité mutu oyo banda ko répondre nga mais na lingi mno mtape sa réponse na ndenge na entre bino mbalé est-ce que bazole la papa Wemba penza bien awa na Paris na bana nani bino mbo pona na bana nani la banina papi en tout cas ndenge ezalaki avec King na ebité mais ngai banda matanga e bandi banda papa Wemba kufi banda dimanche bato ba ba Paris nga ki Paris ti na ebité salango o ba sala matanga Zidane mutakindaki nga na okindi pa jo na okina ndaku ya bana ya papa Wemba donc nazana kati ya famille mais na nini
na salle non na comité na yebi tende ni ezoleka wana Zidane nde mutu ye ayebi makampo akenda ekikuna ye mutu akoloba. Zidane, est-ce que bazolela Papa Wemba bien awa na Paris? Vraiment nakoki ko répondre yo na précipitation te na question oyo parce que depuis vu beaucoup la koufaki nga na koma na salle lobby zaki mercredi hein et mercredi na kuti vient na biso Gina Ifonge na micro azo pesa ba information azo informer batu quoi que batu bazo yonde bazo li alinkuruté ça dit que au moni ngai na ko kota jamais na ba polémique donc on a zamona kin que série mené ata mususu na bien éclairci ba point moko boy batu bako zo na polémique mais en vrai batu ba yé na matanga ya vie beaucoup baza malili donc bon tam musu batu musu ba mona ina mté en vrai batu musu ba ozelande ba lobaki ça les na sarcelle mais na début na zo biso bato belé au mona on tolera rapatolinga Papa Wemba idéologie on ngo mona nga balenkuru tout monde ba on a salté bato musu bazo ya wana donc on dirait zo matanga Papa Wemba te alors que belé bazana obi excusez ngai grand frère bato belé lelo oyo bakoma komi benga ba saper faut pas bossa na idéologie wana bazongo pas ba artiste et pas lenkuru ça dit que ezana mutu musu ala ta koma komi mona lokola star ngane naza boye ngana uti na milliers ya musique bavie beaucoup lona baba vient na biso to vana bango ba Kester ba Jibem Piana ba Kofi Olomide ba Marie Paul ba Weranson ba Def de forme tout le monde nazo profiter pour occasion mes condoléances des grands frères Def général ozo bim album na on a profité occasion on a informé batu kala mingité tout ça matanga mwana kota mingi zate ya mwana so matanga siri na ko informer batu pour na album ozo bim sakala mingité grand frère ça dit que batu bazo na matanga lenkuru lokola bazo ya matanga ya garçon moko ba kufi na kwa wana vie beaucoup la zayi mutu ala takana ninga osakana te photo lo bango vérité tant on veut Gina il faut nga télémi à ibisi batu que tala boye matanga ghetto te awa ça veut dire qu'ils ont senti que quelque chose ne va pas comme il faut alors que tant on veut beaucoup la qui vivant bazo za pemi n'avait beaucoup de beta forme mais lelo on vient kufi soko na salle okuta on dirait ba matanga ya mutu mo bazali na kombote donc c'est un peu triste quoi na zana minga rolobate to za na tam susu vendredi na salle kuna na Sarcelles et puis na ndenge vie Gina Ifonge a passé mais ça parce qu'il faut vraiment sévère peut-être quelque chose va changer quoi mais ba valoriser vie beaucoup ba les laver beaucoup comme il faut ba za hypocrite na ndako ba vali na banda ba lali parce que biso peut-être ba parents tu as peine à bana donc tant se déplacer ça veut dire que to l'axe amour ngaton kin que ser est mené à Koufa na profiter occasion joli bila na ser na ngai Pablo ba yebi to on travail ser na ngai joli to travailler ici comme responsable mais na kena ko la matanga ya Kester batu ba yebi ngote na kena ko la matanga na butu ndeko na mobali na tongo ta nazo longwa na matanga na oleka mbala mo musala donc c'est on a tout travailler na zomi tout na ngala banga yoza robot mais na nzela na on tambola nazo sa na lo be molimo akingi nga bivie pesa nga makasi nga na lela yo nga Zidane faut ba mona nga place bazo lela yo vie pesa nga makasi na s'occuper na bana nga na s'occuper na musala mais na ya ko lela yo pe ezai prière na nga mais na matanga avec beaucoup de musu to moni bango te ba yete to zeli bango ba saper to zeli bango to mona bango na matanga avec beaucoup de to moni bango te donc c'est triste quoi voilà. Je crois que que malé mais pour nato si les sa moins intervention parce que to kutana kina bandeko mi balé zaki juste pour na to mekako solala bango muke to fongola moi ba parenthèse ya makamso tamsu zolo ba mapenza te dani to komi presque na suka ya intervention na biso oyebisi bana moloka nini et puis programme na yo opesi programme na yo parce que ba landa biso. Bon, bana moloka ibali la papa parce que papa qui ezata qui vacances papa tiki biso papa vraiment qui a koufi de moi bando lo ba kufa na scène papa koufi na scène papi gene na balika moko papa bando voyager bazali na Cornélie tozanga pe nazalaki baki ba na aéroport nga nazalika na gare du Nord na restaurant mona sima na ozila bango parce que après on a tongo kende restaurant na papa bakomi na moni ba umi na bengi papa na bi bomi bonde ni abina na bosani passeport obi nzamba sa makambo ebele na ndenge na ye abina bosani passeport yong toujours voyage ça checking dès comment ça checking avant au bosani passeport ndeni abina comprendre trop de problèmes na bosani passeport est-ce que ko bosana passeport papa bosana ki nzamba ngate loko moko pa ketikala atinda bengi mutu akina ndaku baki ozole passeport aye le temps ya zaki fatigué mais si papa
keno olala nga na kina nga ndako na zongi. Donc peut-être nzambe alakisa kilo moko. Bon, nous tous avons mokala nzambe so na kasi yote pardon mutu na mo yeka wana. Sikoyo ndongo lobi wana déjà opesinga moi question moko na tuna yo. Je crois bino boza ba proche à Papa Wemba. Mais bino bobe que no Papa Wemba zaki convalescent. Mais comment tam soupe bino botika ki pe Papa Wemba a kende po ki ko beta concert wana na Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il faut tout na bateau yo bazaki na en fait bateau bazara na ye. Oyo bazara na ye wana po bateau nous ba osepela na ngote. Papa Wemba azaki mutu moko star moins international. Papa Wemba à la fin il était abandonné. Papa Wemba il fallait zana na bateau. Au moins il fallait za rapproche na bureau ya bien pour pas encadrer. Papa Wemba de ba oloba qui est na micro ba télépoison na micro. Imagine toi Kofi Olomide comme Nyoka Longo bazana micro na bango. Partout ba voyage ba na micro na bango. Mais pourquoi mutu quoi Papa Wemba? Il faut pas dire ba bête la micro ba ko somba micro te so ba ki somba il faut pas dire la que micro cop. Papa Wemba fallait za na micro na ye atambona na micro na ye makambo wana engeza la te. Nga na yebisa papa kondela za témoin. Papa pona nini na ye ba tambola ani na yebite so ba so lende ou bien peut-être ye moko papa za ki na kiteti na ye. Musu ye mora abinanga dani fona ki honorer na ki honorer contrat nanga il faut na kende papa za malade je sais pas il faut na kende ko honorer yango akendaki akende ko honorer asali makambo na ye tout ngana to solo la bizu koma na Cornélie kuta na Cornélie na minute na oloba so na zaka donc na ngana zala wana papa okufanga pe na ngana zala wana na ebite surtout wana ngana zala makambo musu ngeza grave donc là je salue Papi Leroy carte illimité dans Lobaki, Jean-Si Maya Sina Paris wa Richard na Montélimar hein abalaya mamoto na Nzambe wana bana Montélimar kota Valence abalaya mamoto na Nzambe Richard wana bana ya Montélimar mingi Prince Sekou Venance Mantsone Magloire Adjidji wana bato Maroc zidant comme na suka pesa ta moi quelques personnes bambote ba Holanda yo et aux amis. Eloko moko nalingaki na bakisa ya muke sur liwa ya Papa Wemba parce que avant na mot de la fin parce que na observé que eloko moko boye au moins il veut beaucoup na ebité soki Dani Bokombe nzembo wana zo loba veut beaucoup le asalelio parce que vers na studio bon na ebité soki ba informer ngo batu ou pas mais ngai vie Chakara Ve Chakara mutabenganga na ya Dudu Makoso na Suisse on a profité occasion na ya Lilimea bato babenganga ke non vie a osa l'album na Ve Chakara soki est-ce que moyen zate OK kozaba image na vie donc ndena za bo mona na lati maneti na rabitu do sa émission na ba lunette te na la so misu na ngate passe na wa motema peut-être ngana za la seule mutu oyo alinga za na image avait beaucoup na kata studio Soro bengi Vie Chakara awebisao Soro be Vie Chakara apesa ba mise bele banzembo ba tutu ba yebi Vie Chakara donc c'est un grand prêtre azao travailler en collaboration na l'Nkuru donc ba benganga ba binanga petite sœur yaka mais sikoyo jour ango et ça que l'Nkuru azwaki moi contre-temps il y a juste Diboko pe azala pe jouer en open studio abenganga mes petites sœurs l'Nkuru aza bazo enregistrer il y a juste Diboko nana masolo na oya l'air moko après tant Vie Chakara ero benganga ils ont déjà que non, que non, l'Nkuru a sa commis. Ce qui temps ils allaient petit terre les cas, oya ko zaba image na. Donc n'engana zamuta suka oh tant musu n'engana tika na Papa Wemba na image na studio ont enregistré. Mais ils ara mukana nzambe tant musu alinga gite sa mandengwana. Mot de la fin n'engana obaki sa na profiter na pesa na mbote mingi na grande sœur na propre Mimi Kapen États-Unis. So bozo mona lelo ba Rihanna bazola ta ba veste ya costume ya maputa. Ils a sœur na wana mutu azana maison na niveau États-Unis alors que no fungola musu na niveau Angola pour na kolati ba artiste américain au ba reconnu balata maputa roi biso donc bijou Kapen na kata France na peso pombote lilo bananga suke zaki bandeko na ngai tamsu bomona biso kana ba image me boyebi biso bien te mwana mwasi oneti Dani Bokombe ngana yebi banakala to yeba ningane depuis na ba Kinshasa na nenga ba famille na yebi famille Dani Bokombe Dani Bokombe pa yebi ngana nenga famille bandeko toza simple tomi kitisa ozomona toza simple eza ba chroniqueuse eza ba artiste eza bandeko na biso oyo bazo sala bazo débrier ba vie na bango toza simple na lebi mutu lokola l'Nkuru
Mutolokola King Kesere Menea, Mutoka Michael Jackson, Batuana Bakoti Mabele, Bota Biloro Batiki, Papa Ndombe Opetum, Papa Papa Wendo, Papa Taboulay, Batuana Nyon Sobotala, Nana Leke Bangona idéologie, Nana Leke Bangona Olata, Nana Leke Batuana Nyon Sonakistar, Mutumorote. Mais batuana lelo yo bakoti mabele batiki biso toza simple onga boye onga patron onga na leki bangonga tonga bandako Dani Bokombe nenga na biso bona ko informer bango tam support Dani Alobati. C'est une fille qui a acheté la maison en France avant kuta ko ma chroniqueuse Dani Bokombe Tsunami ou avandi ngai mo papa bana nga ona lobano mobali nga Dani Bokombe aleki na ye mona quartier na bango aibisa nga binadi na ye ba te mwana elo ne kendo luka na media. Parce que Akola dans la bonne vie. Non mais les gens ne parlent pas de leur vie. Ce n'est pas si les gens ne parlent pas de leur vie que vous vous prenez pour de quoi, je ne sais pas moi. Si, attends, moi je ne peux pas venir exposer ma vie de famille. Moi je suis déjà une mère de famille, j'ai des enfants. Chez moi, tu vas trouver toujours, il y a des égratignures sur le mur, il y a toujours des écrits, il y a des trucs, il y a des enfants qui bazardent de la maison. Mais c'est la personne qui est singleton, qui est toute seule à la maison, qui peut présenter sa maison comme une hôtel. Moi, je n'ai pas le temps de présenter ma maison comme une hôtel parce que je ne suis pas une bitch. Je suis une femme honorée. Ça fait 18 ans que je suis avec le père de mes enfants. J'ai 4 enfants avec lui. Il me plaît, je lui plais jusque-là. Et je ne vois même pas comment je vais commencer à venir exploiter ma vie privée. Ça veut dire que si on ne parle pas, si on ne dit rien, ce n'est pas parce qu'on n'a rien. Donc, une femme comme Dani Bokombe aujourd'hui, il y a des femmes il y a des chroniqueuses qui se prétendent que je suis la patronne. Écoute, nous avons un poto awa, Mukanda, Touta Afrique, Touara Lukango. Bandako, na poto, Touara Kutango, Mutu Mokota Uta na Kisasa, Akitimba Moko awa Nandako. Soit au Lekaki na 115, au Lekaki na hôtel et pas grand frère, Nabino pas grande sœur, Nabino ou que Nagili Mbele, si et ça un jour, vous allez comprendre. Et puis, nous avons être le banane de vérité. Ils ont m'embalé un courroux, mais ils ont m'embalé donc, tala, Mbinzo, babi temporisé, ça moi calme, vous avez moi agité. Vous avez agité moi trop, mais bah voisin na bino ba benga ngai ba bisinga ke boza 3 bozo foutre la ndaku et puis bozo foutre à 3 850 €, boza 3 donc yo zo chambre moko na salon na seso che tembe ba kanga ba photo ba wela mokonza ba mama donc tu as besoin ya ko exposer ba vie na bisote et puis le nkuru nenga kufi bona zo signaler bino susu la diva ya ba chroniqueuse nyonso Dani Bokombe Tsunami aoke Kisasa aoke le cours d'image azana kini vraiment chroniqueuse bosa ba scénario bosa ko la papa Wemba oh papa Wemba bo bimsa mikanda na bino na ba passeport na bino soi-disant bo futa pena ticket soi-disant bo ba envoie bo ke no lela le cours ouais ngana kene na Kisasa te tant que ça ku fa ipo na zena ngana ba moyen te mais mukanda na zana ngo batutu ba yebi na betra ba kayu ba fiche de paye na zena ngana moyen te na ngelo ko pamba na zena moyen te mais bino lo ba patron na ba journaliste vraiment to senga na bino bo bibisa ba passeport rouge na ba identité français bo paye billet bo que no lela l'encours et ko confirmer pena amoureux bozali nango que les larmes de crocodile na devant vidéo quoi et puis nde bozawana bokanisi ke bino bo lela l'encours ko leka mokonza ba mama et puis nde bozawana bokanisi ke bino nde bwana mawa penza ko lekanga na bino nanu voilà na ba scantene koti et puis nde bozawana et puis na kati te papi et puis makambo tozolo ba ba boya ngo po bango banani papi ndenge yo vande à Dani Bokombe Tsunami avande et dindo image na réalisation toi na ba réalisateur ndenge to vandi ba prêtre ba momi ça veut dire que toi na ba prêtre ningo ba te pona na ba voiture na mbo idéologie vous allez prendre des pona na base je suis la fille de mon père et ma mère donc bana poto bana kini boyoki Dani Bokombe Tsunami azoke ndolela papa Wemba la seule journaliste o azoke ndeba ba tikali ya bato mbonga en tout cas na yebité. Voilà. Voilà, donc là je salue Teddy Mola, à quoi ça sert? Je salue Kisemboma, suédois. Je salue Saint Kitoko. On apprécie encore Mbote Ebele. Et pas il y a petit nangai Gisèle Soki, Doris Pembele Mingi Mingi. De Lausanne. Viens dans la bossalité ndeza la gars qui presse de Lausanne et vient dans mangoko to yango et fia kula ya forme et vient dans respect belende na prometa ki yo respect belé vraiment donc voilà ya Simon Bongo na bossanyote ya Goma Mbongo ba gros bisous. Voilà, Dani pesa programme et puis Lilo Basuka auto kanga caméra na biso.
Programme ezali bon nga nazokende donc olela vie donc vie faut nazala wana so nazala te eza impossible donc olela vie dimanche donc corps ezokende lobi na tongo ekende Kinshasa donc jeudi et comme na 8h du matin et qui est mort qui vend dans 2 jours après des baki okunda mais problème sous ezana gouvernement elingi bakunda mercredi na comment na Kinshasa mais moi polémique moi comme au compte net ya za qui veut beaucoup la za qui chef coutumier bat mususu ezo sala ki akinde baki okunde na mboka mais toyebi ndenge eleka kuna te ndenge passé kuna te bon donc voilà quoi donc to la vie beaucoup Tommy qui dit sa vie et ça n'ont l'eau pamba. N'a des jours avant vie beaucoup à Koufa tout sur laki. Donc papi gagne ceux qui n'ont pas boutique Kinshasa naïe yambanga no ba mbele o batuku tu ba ebité obi ba mikolo ba msuba obima monga moi ça fait beaucoup mwana na ye azaki na 8 ans mwana ya yebi no bimisa maka msusu ebité na yebi papa wemba so na yebi so ki na yebi Cornelia yebi ki na yebi mupala Yvan yebi ki na yebi papa ogi yebi ki na yebi donc tu vois donc ndenge zawana oyambanga après to solo là makambo papa il to la papa quoi to la papa ils a pas si mingi, c'est ça. Voilà donc Balobi Tolé la papa. Là je tiens à remercier de la nation l'homme invisible, immonable Tonton Banda. Je tiens encore à remercier Edino Image, Panza Sangoya Congo. Pour Nabiso Kleboa, na Panza Sangoya Congo pour Namokola Lelo. Balobi Tolé Landé papa, Tolé la papa, Meyo. Merci. Edino Image toko mona sitoyo Panja sango ya Congo yo Panja sango ya Congo Edino Image Panja sitoyo Panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama Panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyoso simanango 999 Panja sango ya Congo Edino Image Panja sango ya Congo Bana Paris, Bana Londres, Bana Belgique, Bana Hollande, Bana Suisse, Bana Canada, Bana partout. Panza sango ya Congo, Edino Image, Bolanda yango, Poyango zana makambo ya solo, Utakana source, Edino Image papa, Edino Image, Ye aswaka, Tina source, ata fin fond.